Ok, bonjour à tout le monde et bonjour, Congolais, Bissikato Bozali, Bozakolanda Bisso Yokason. Coup de chapeau d'abord, na peuple congolais, Bissikato Bozali, Kolanda Bisso. Action, il y a marche, Zalini, ni bilan, il y a eu des pestes, Robert et la Yango. Tous en actualité, les lots. Bokoye, Makamoni, ne Salami, Koya, voyage à Fachi. Nine Salami, après Nangongao, dans 30 quelques minutes, Oyazaï Robenga Yemei. Soi-disant, il vient de démissionner, puisque tous en a état de droit. Donc, Bokoye, qui est Fachi Béton, état de droit, il faut frapper tout le monde. Coup de chapeau, na peuple congolais, Yokaki appelle, il y a eu des pestes. Puisque objectif, il y a FCC, Zalaki, comme la. Il y a des pestes. Le roi de Melaka, Palou, et Limois, le roi de Melaka, parti politique, Mosusu, Nenga, Limouissa. MRC. Mais en ayant moins, nous, l'IDPS, décision vient de la base. Hein? Décision vient de la base. Au contraire, aux gens du FCC, c'est l'autorité morale de Joseph Kabila. Nous, à l'IDPS, l'autorité morale, c'est la base. Donc, Makambezali qui toque les lois, qui est Fachi Béton. Bilan. Batoubakofi combien? 6 personnes. 6 morts, 3 à Kinshasa, 2 à Lubumbashi, 1 à Goma. Après, 96 personnes au Bazali, na Bapota, ba blessé, ba nini, donc au Bazali l'hôpital. Bamoussou 113 au Bazali arrêté. Yamoto Sengi, vous allez comprendre et l'autre tout ça qu'on déplorer. Nous, l'IDPS au pouvoir, ministre de l'Intérieur de l'IDPS, on compte encore des morts. C'est déplorable. Cette histoire, Tolinga quitté que essa la melaka lissus pour la deuxième fois. Toloba yango mbala ebele tolobela yango que ekoki ko sala malisusu te na pouvoir afachi makile tanga. Nani asali ke makile tanga? C'est pourquoi nous l'IDPS tozali tellement indignés na comportement ya ministre de l'Intérieur à monsieur Gilbert, qui s'appelle monsieur Gilbert Kankonde. Il doit être limogé. C'est pour cela nous, la base de l'IDPS, nous demandons à l'immédiat. Il doit être limogé. Comportement du ministre intérieur, dans le territoire, dans la province, le chef du quartier. Bazali ko dépendre na ministre intérieur. Police, gouverneur, tout bazo dépend du ministre intérieur. Nani apesi ordre. Babete lisasi. Bokoyoka ke chef de l'État lui-même, le garant de mon fonctionnement, il a appelé M. Kassongo. Tu porter plainte, l'IDPS. Tu porter plainte na Kassongo Silvano. Tu porter plainte na Mwana Masi Karine. Moussousou na général commandant Bazala aux arrêts. Donc il faut permettre le bongo isa la mateli wa lisusu na pouvoir ya fachi. Ya ngoto zo yebisa bino FCC comme bino bozali ba provocateur. Ya masolo biso siko toye. Toye donc masolo zali ko pela moto ndenge to zaboye to ko sala mosala à tout moment nan bolungu lokole bolungu nanu. Régé a dossier à monsieur Oya Seni nani Orosa Malonda nan bolongoli était ce qui n'a pas à tout moment nous allons toujours descendre dans la rue pour revendiquer notre droit. Aujourd'hui, il y a des choses au biso na web sabino que Congo ezalaki na makambo o bato ba mesana ya yeme ya yemsingai. Yeme ya lebisa na chombo kete ko bangate. Yokason
bakoyoka omokamate omokamate boyebaki te politique ekomi elengi ya ndenge moko nano oyoka te soki oza mwana idps te mbala bochange identité changer identité tokomi elengi trop suka kokita faci cpe cpe kiti politique ekomi elengi siko banani baboma bato depuis 2004 ti kobanda 2006 tina lelo banani basele bacrime à vous les comprendre. Donc, Batou Bazo Kangama en bloc. C'était hier, depuis 18h, l'atterrissage forcé. Une forte délégation des membres de ces pays. Est-ce que ces pays va y avoir colonne Massangona Congo? Vous savez que ces pays, Bazana, ba entreprise Mogo. Entreprise de ces pays, Zali Kokanga. Congo combien entreprise il y a ces pays bah il y a ça là entrepreneuriat à la Congo Congo combien dingue tout n'a ya gasende dans quelques minutes petit alongo musara alongo boulot quelques minutes au mois en tout cas j'ai rends hommage au chef de l'État puisque d'avoir mes nommés voilà mais tu avais dit que vous redémissionnez comment yozo aux ministres en fonction. Ok, ne coupez ce message dans les médias que Yémei, ministre en fonction, il y a justice. Au lobby que Yémei, il y a Yémsinga Kobangate. Yémei, il y a coupé ce message. Et puis Fatia Lobaki, na réunion, il y a quelqu'un qui avant voyager. Alors Baki, na linga là où tous les baoui. La FC boy. Kende, longola na connexion, Kende ko benga Yémei, azon sona musala. Petit musala c'est la raté salmi. Puisque les Congolais basaki na ignorance te Kabila ndazo kamba Kabila zo diriger oui Kabila ya koyebisa ozongisa tunda facha le soki bino ngai na bino bolingi to ke na minito tunda libanda yango biso moko biso na ile peste to s'attaquer d'abord na Gilbert Kankonde aza ya ile peste ministre intérieur azala moto ya makila moto. Aux exemples, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Le ministre intérieur, il y a eu des pèses, ordre, il y a des policiers, des ordres, des bêtes, des babouka, des batu, des quotas, des pillés. C'est quelle histoire? Donc, les lots, les animés au point, il y a que na 30 minutes au tozolo bawa. Tout dans un nini na bureau, il y a premier ministre. A aussi démissionné. Lobby, conseil des ministres de Koti, chef de l'État, a yebisi bande mususu. A lobby, nazaki un peu étonné na comportement na bino, oibo salaki. Comportement ya ke, omoni tozana régime y a information. Non que régime y a autorisation. Dès leur peuple a sabimi, la police aux alina objectif. Il y a qu'à protéger le peuple ou à Sabini. Mais tant que vous avez commis bêta massasi, nani a pesi ordre donc Karine azana doit souvenir na mabe. Pour ça qu'on fasse. Karine siko plainte na biso zali ke bakanga Karine akende boloko. Karinazo. Boyo kaso. Organise bakambo zaki makambo yeme ya lobi bokanga ete ozokindi. Pouvoir na biso et dans ma sécurité. Donc toza état de droit na yoki déjà que document moko officiel bon tozo zelana présent cour de cassation présent cour constitutionnel ou azana azolinga agité papa vanda non ozolinga ko démissionner pour nani to moni document wa démissionner te toza na posa puisque mois de septembre mandat na bango ezokindi mutu na moto ko se justifier bazwaki dossier ya Jean-Marc Kabund Conseil d'État a réhabilité Jean-Marc Kabon, na cour constitutionnelle va rejeter. Siko, bazwa ki dossier wana ndenge ba le billet est recevable mais non fondé. Ah, bah on va expliquer bizarre. État de droit frappé Montignon-So. Hier, on a arrêté madame, c'était avant-hier plutôt. Madame de la DGRK, DG de la DGRK, Rita, elle s'appelle comment? Rita Bola. Aux arrêts. Makala,
papa makambo eza te ko nazala mwasi nazomelisa kende komelisa na prison na bebe na yo okende komelisa ye na prison oyo talama nabuti kobota mwana état de droit marche frappe ya liboma Congo zoyoka na minute oke nini esalami quelle forte tosalaki nini po tobimisa bato biso topesaka mbongo te IDPS tozalaka de bouche à l'oreille et puis bolingo ezalaka na IDPS etikala kozala na parti pour mosusu te po obimisa bato wana il faut dépenser IDPS vivant IDPS bora makasi IDPS bora makasi omoni monde trois bande nyonso ezati mosusu te bamosusu okomona mwanzela biso tokangaki nyonso bachauffeur bazwaki bakotaki repos bazwaki bakotaki garage mito bakei kosala ngo entretien puisque IDPS aza na marche toboki eloko moto te totali kaka boyi tokomoni bakuluna moko na 16e mairie na machette soki 20 personnes mais biso toza million yo zoya na 20 personnes hotel nazobeta bina machette mais wala otonda et comité o boyite biso toboka ka église ya bato te toza bato sambelaka toza na attitude ya boka ka biloko bato te donc comportement na biso d'abord coup de chapeau na leadership omoni kabondo libanda na kabondo azali na kati il y a une différence totale il y a une différence puisque bato bakanisa ki balobi ke te kabondo o kabondo Posonga bon, akozonga pe kunati. Posoka zongi kone za lokola mwa akoti coffre. Tiga ya le kamo pepe. Bosala kerer FCC. Bolingi na bino mboka na biso te, bolingi ba congolais te. Information ba congolais boyoka. Musée Kabila mwana Kabila le père, azaki na sans rival na moni na Mediawa. Officiellement à lobby ba tuniye. Est-ce que yebi Joseph Kabila non non. Biso papa na biso bata mapasa te. Est-ce que bozoyo bazuye lo azawa azape sango alobi papa boti mapasa te mais sikoyo mapaso bozalaka ya mobali na mwana mobali ezaka wapi bandeko bo comprendre que tokoyeba vraie identité ya mutu akingaka ti oyo marcha malo alagelele donc suka ti kingakati Kingakati. Donc, nakotika temps na ba journaliste ba kozala na ma question et za limite au point ya c'est bino que na moment tozolo ba dans 30 minutes tout ndaka sende mosale sili. Donc il faut ba nommer ministre mosusu ya justice biso IDPS to sengi démission ya ministre na biso ya intérieur Gilbert Kankonde puisque azali incompétent. Comment yo zali ministre en fonction ok ko sala IDPS toujours ba kofi ba tobazana ba hôpital au contrôler ba policier na bino opesi na bord de ba disciplinité ya mo facha le bikete na lingi ko yoka yo te mais ça a tellement monté puisque biso tant que c'est que dans le bazar vivant jamais négliger base jamais négliger ba no ba ça de ba tobasala ka force ya IDPS eza ba to na zo négliger eza ba to zo négliger yo solo bakete bato wana nazana besoin na bango te ozoya olobi kete ngai namoni bandeko na biso basokisi ba mosusu puisque bazo comprendre que mboka na biso je pense tokoyi kobanga te basakaje babeti basali oyo bakosala mais IDPS toza toujours à laquelle elle est toza même moral nalingi nalopesa message mosusu ya koyebisa que Fati Beton alingi changement d'abord sur le plan mental tozala même moral to soutenir chef de l'État totika nyamu même na l'IDPS bakangi o azali financier secret nani na maison civile azana makala famille proche ya Fati Ozare. Donc, il y a un peu de bande de IDPS, mais tant que vous avez un ministre, il y a un salaire au salaire. Biso to zaliwa boyoka molunge. Boyoka molunge. Donc je vais laisser le temps pour avoir une question à poser pour que tu puisses peut-être te développer donc en solo. Les deux là qui moi ce pour moi on peut se rendre. Oui, avoir une question, oui.
totamboli. Merci beaucoup, Mboka Yokaso. Je suis le ministre de la Justice. Moi, je suis vraiment. Pour aller à mais mbala liboso mona ministre puisque na Congo ezaki bato bazaki intouchable bato bazalaki na Congo bazalaki mutu moko soki oza mutu surtout pour se protéger bien même d'abord toyebaki à l'époque qu'il y a des milliardaires il y a bato bazana bambongo mais la toute première fois toya komona na régime ya Kabila pose à nambongo il faut être politicien pose à mutu basimba kati il faut être na kati FCC donc les FCC va comprendre que tu es dans un régime où il y a intouchabilité, comme un régime, il y a état de droit. Au lobby maloba, vous allez ministre en fonction. Comment vous pouvez minimiser mon tazali garant de bon fonctionnement? Oh, bah, petit mandat la population. Vous avez dit que yemei. Mon tazali déjà mandé c'est kenda à sali 18 ans à sali l'autre côté. Vous avez dit que benga yemei. Yemei na qualité ni. Akene benga yemei. Azo c'est na musala. Donc na minute oyo tunda musala civil. Dans 30 minutes, madame, dans 30 minutes, 13h30, dans 13h quelques minutes, nous allons tout à 5 à autour démissionner. Donc, pour évider. Même si tout le monde qui est policier dans le tout le monde a moral. Ministre intérieur, même à l'époque, puisque toujours le bas, Basile, toujours le bas exemple, Basile, Azan ministre intérieur, Azaki a vu ce qu'il y a eu des PCT. Au moins, le comportement de Azaki s'est comporté. Donc, et là, toujours le bas, ministre intérieur, il faut Azala Moutouya, discipline. Ce qui a peu de discipline, au moins, il y a des personnes qui disciplinées, lobby, et on la marche. To beti motuté to sale le côté mais bangundi ba il provoquer biso donc il faut moto azala na moral ministre a télémisa moral a éduquer d'abord ba policier na ye a sanctionner bango c'est pour ça que toujours condamné que était alongwa pour moi la moka Yokaso pour expliciter biso quand vous avez pour le bac alongwa Gilbert Fakone o babengaki oyo ya bini quand vous allez koloba vous allez expliquer sur base ya quoi pour ya sali musala na ye madame ndeke ministre tozoloba eloko liboso tozana régime d'information non que régime ya autorisation ministre intérieur azali habilité à kobenga bami nani commandant ville province même na Congo partout a bengi ba gouverneur a pesi bango éducation que en cas de débordement, malgré la pétition, puisque constitution des PCBISO, autorisation, il y a que il faut peuple abima à manifester. Donc, au sein de bango va prendre acte. Dès lors, la population s'abîme et s'allie débordement. Il faut la police aille l'engagement ya ko protéger. Mais tant que vous la police a zo beta massacre, gaz oko beta pas panzana. Mais baba les réels. Et le chef de l'État, il était indigné. Et bon, ceux qui ont bien molimbo Kajibaka Konde attirer mon makasa na bien tapolo mana ici kawana. Tout ça marche. Marche. Wana marche populaire. Visité à directeur de président renommé. A renommé monsieur. A renommé est-ce que vous avez vu les autres ça ils sont direct cap. Oh les là ça na boloko. Vous dire remplaçant est direct cap, ils aura juste vice na yak après. Non, vice ezali kambona ezana kamoko exceptionnel. Ezali kamote ke moto akufia watili balakutika poste wana ville. Non. Bakonomme président renommé mususu directement ba remplacer. Donc ezali kamote ko bakozela. Na kati ya liste na biso, na kati ya IDPS déclaration ezali déjà IDPS parti au pouvoir. Jusque là ba blessé, bato badani na hôpital. Jusque là ko sana ba moni parce que biso zali na ba preuve, ya ba badani na hôpital jusque là bazali kolela, bazali mal soigné. Position tozali biso tozali ba tia ko détourner mbongo den. Puisque FCC musana bango to utiko ba utiko kanga mbongo 50 millions na lofu bakanga na ba paquet to éviter que nani asali eloko wana donc to éviter tozoyoka ke barimere za membre FCC soki balebi shada soki nani donc mbongo na yeza kuna bakangi mbongo na conteneur 50 millions yango moni dollars izana kati ya circulation te au dollar emati au mbongo za boy nyonso wana ezali à cause politique ya FCC yango na 5 pays encore chef de l'état garant de bon fonctionnement il faut limoger gouverneur ya banque centrale
Deo Kassam, Deo, grâce à ce qui n'a Kassam. Alongwa. Alongwa, il ne maîtrise absolument rien. Tu dois comprendre, il y a un président de la République, il a dit qu'au Kambamana, Félix Antoine Tilombo, tu as dit qu'au Kambamana, membre, il y a eu de PES. Membre, il y a eu de PES, c'était papa, maman. Qui est en Afrique d'ici. Yo qui est en Afrique d'ici, dans mon comportement, il y a des militants, il y a ANC. Bazali na pouvoir pendant des années. Hein? Bazali na pouvoir des années. Comportement na des années. Toyo qui s'assont na kati ya population comprendre que souci na biso ezali changement oyo senga que le peuple d'abord ekota en vigueur. Jusque là yango FCC lingé tout fait. Action ya Fachi, il y a le peuple d'abord, action ya IDPS, yango biso to telemi. Soki to telemakaté, to zela FCC et mais la biso jamais to sala yango. Donc c'est pour cela que nous avons route, tout ça, nous avons hors périmètre cellulaire. Nous avons dit que nous avons combattre FCC, nous avons gagné la majorité parlementaire et FCC. Ah. Nous avons gagné que nous avons combattre les bango parce que nous avons voté la loi et la population qui est parlementaire. Quand nous avons combattre FCC, dans le parlement, nous avons minorité. Voilà, nous avons fait réponse. Nous avons gagné que l'homme se vote avec nous, à la population et l'équipe n'a pas fait. Qui est au-dessus ici en RDC? Les ananas. Peuple souverain. Loi Yamina. Les a placés. Quand la constitution est possible au pouvoir, l'article 64, qui est au barreau, n'a pas de pouvoir par force. Tout ça, au état de nuit. FCC est un système. Le col bamoni déjà état de droit, il y a marche. Banisco ba étouffé politique au fati a memi o ya loba kite malgré aux amasa nanga to tanga na yo to kola na yo tango to kokuta ko constater que te oyibi puisque eloko elekeli bango moto azala ki proche ya fati o ya azala ki pion bien placé auprès de fati c'était Kamer tango bamoni Vital Kamer aza condamné donc agitation pour ça na biso ezali 300 députés wana te biso o to ko sala ezali de population ko yoka kende na Mali hein. Quand on a marié, on a assemblé ça par terre. Par terre! Donc ça, l'album a sorti. Tant qu'il y a une longueur, tu peux descendre. Descendre en balaoui. Kinga kati eko yoka son. Donc le président répond, comme c'est d'ailleurs, la population va comprendre les politiques qui jouer entre le président Fachi et Joseph Kabila. Parce que à d'autres gens qui ont marche, qui ont des revendications. Mais si on est bon avec la huit clos là-bas, on a un mandataire, on a l'union de mon économie à Kalakalawana, ils ont un mandataire, on a au Zoboya, comme au Zoboya, parce que un mandataire, parce que poste pas ça ni ça là. Mais tout ça, on a dit non. Quand on a dit non, on a dit non, vous avez un FCC, vous respectons toujours. Mais quand on a arrêté le terrain, vous faites d'autres choses. Vous avez dit que vous trompez ce que vous faites. Non, c'est ça bolingo. Fachi Azaki na bolingo pour travailler avec tout le monde. Fachi Azaki animé na bolingo pour que tout travaille. Est-ce que Batem c'est pas une travailler na bango? Ezali biso tu constates que tu es en minorité dans l'Assemblée nationale, tu as la coalition pour gouverner ensemble. Mais tant que tu constates une année, d'abord, pour négociation, il y a un gouvernement, vous comprendre. Négociation pour tout ça, le gouvernement, tu salis 7 mois. 7 mois de négociation. On a fait ça, tant et les caca. Puisque il y a des distractions, il y a des mandataires, il y a des postes, tant et les cas. Fachi akoma na katikati ayebere wa kosala te oyo tozo sala ezali pona ko sauver nation et puis to sauver Fachi. Fachi a constaté que te Kabila même Kabila zo betaje soki Kabila basoli na Fachi lelo alungwe na tonga ke kutana bato na ye politique est changée. C'est pour cela biso to comprendre que non montazali na lien blocage ezali FCC na Joseph Kabila. Yango to se prendre en charge. Le col ci sekede mo batikele biso sur le camp, prenez-vous en charge. Donc nous tozawana. Il va la million FCC ils ont continué toujours. Les balais à na la kimbo. Protocole d'accord Nabino. Na la kimbo, les mots à balai ça bisana. Protocole d'accord. Donc il y a un monsieur Zalakan protocole d'accord na minito yo mutako déterminer ngweza Fachi. Mais Fachi a déclaré na conseil des ministres. Alors lui qui était ndenge tozo kende. Mana na mana yebe. Ya wana yo kaso to tuna lelo za ki prévu ba inaugurer dati ya Etienne Sekedi, oui. Vraiment, reporter tous na matanga maman. Atkata yo moko mama nangai. Tous na matanga bakofi, to ya ko fêter, excusez. Bato bazana hôpital bakoza bela, to ya ko fêter inauguration ya monument.
Il faut comprendre d'abord que ni ko les réseaux sociaux, ba ko bagate bazo sala fantile, bazo kosa tala boy. Voilà au moins bit ya inauguration ya monument o basali ya Etienne Sekedi ezali que ba pourtant to landana ba tracer dans l'hôpital, to landana makamba bibembe, to yeba après nde to ya ko fêter, to ya ko sala inauguration wana to ko arrêter na matanga to zolela, to bima to fêter. Est-ce que vous avez maman na seli ko bezati maman na mbalaka ya Thompson o banda olia? Oui. Et les progrès sociaux. Parce que surtout une unité, comme nous avons un drapeau qui vous la démocratie, nous avons une dictature, nous avons vous finissez comme drap, qui dans le social, vous trouvez la soloté. Pourquoi nous avons beaucoup ça, première question. Social, et là, il faut social et bon, ils ont 5 banzela. To bandi, to kei na gratuité enseignement au Moniango. Les a retourné. To libérer les prisonniers politiques. To libérer Ango. To sali makambo ebele o ezali déjà si diplomatie. Il dépêche to sali politique fachi à côté na une année. Oyoki baye ko dima roi Philippe. A lobi a sengi esquisse après 80 ans. Oui, l'équipe, batika la basala yangote. Donc to sali politique, les lots policiers, militaires, azalaki chosifié, non considéré na Congo. Mais tant que vous faites à côté à vie, valeur à pessis militaire, à pessis policier, à lobby, il faut salir dans la bino. Batuo, ils sont dans la coalition, bazoma déjà politique, ils sont menés, yango balingi ba étouffé, makambo ils sont salés. C'est pour cela il est peste télémi, pour to barrer route na batuana. Na minute likambo eleki na Kivu, président a beti wana eloko wana na conseil des ministres. A pessis ordre. Sécurité nyonso ya Kivu bayao. Na minute to type wana wa zalaki wa asabimisa ki drapeau wana beko aza ozare. Soko za information te bakangiye. Mboka tant que toza wana fachi azali chef de l'état garant le bon fonctionnement mboka ikotikala ko kabwana te motomo kwa kozali même c'est santé. Lettre de démocratie et démocratie ezali jusqu'à présent ceux qui aiment ça salir comme pour les besoins na bango on négocier le partenaire posons dans la facilité. Bon, est-ce que d'abord yo tango sala à l'époque Kabila yo dingaki otambola ningo otambola lelo petit il faut le bas yo lingo otambola bongo te démocratie côté na mboka monde entier ndimi fachi sur le plan national international pas besoin de mater Franck Dionga zawapi azaki wapi Diomi Dongala azaki wapi Moïse Katumbi azaki wapi Mbemba Jean-Pierre est-ce que vous avez l'information te Mbemba ba pimele pa Kabila na pouvoir na yala na ndako na bango te Mbemba Charman John Chibangu wapi bakondana ki azali banda te donc yo zoni ngato biso na ide pesto bando yebisa ke moko moko oto salaki boy wana ezali makambo minene ezali ya kosala ezali ebele toza na kati ya processus synthèse nga ya soki ezali ke peuple congolais partout bisika bozali kolanda biso souci to yebisa ki bino ke l'IDPS mokolo kotelema bozali puisque bolobaki nga na zolo bana monoko nga na lobaki bakoyoka son so bozali bolobaka bo ba petit oyo lelo boyoki nini mulunge nalobaki mulunge bayokaki nini mulunge donc tosalaki eloko oyo tozali wana tant que nanu FCC moi soki ezali ke FCC soki baretire nanu monsieur Yaseni oyo nani te osali malonda te biso tokokita biro toze l'Assemblée nationale alongola eloko wana babandela puisque malonda ki ye malonda ezali bazali ko préparer na mois de septembre ababi ce projet de loi moko projet de loi wana yango nde ba ko créer pour que biso to voter ba député to voter na ba sénateur après bango ba sénateur na ba député ba yeko voter chef de l'état donc bazana proposition moko ba ya ko sele loko wana Kabila zonga lisusu c'est pour cela biso to si toza déjà ba fourchette ya mia to yebeli yango to bimisi ko to côté les matins à 10 minutes ce qui m'a bon à retirer le wanate mbala oyi police bya kozala to akoyeba côté to bimela te to ko pesa itinéraire te macho to ko bimisa mbalo to ko pesa itinéraire te to ko bima de gauche à droite donc bokola pa merci beaucoup ba congolais nyos bozola na biso nzamba pambola bino occasion ezali que son ezaki na eloko moko ya ko pesa bino que bato bazali connaître que fatia zo diriger te les gens disent monsieur ça vidéo na chambre te faire ça zo kambate tunda ya kasenda no muto akabilisa munene eloko nazana kwati ya kokamwa ezali que Henri Magie ya PPRD
Bah, tu condamné 18 ans, 18 mois. Il faudrait au moins 5 ans. Puisque il y a outrage au chef de l'État là. Président bientôt bazobimisa. Il dit qu'à peine à bêta puisque famille à Kabila balobi boy. To tik ba bengi garçon moko azali Kabila, mwana Kabila. Azali na poto, azalia olelo boyokiye alobi ke batika la kobota mwana kombo ya rais Kabange te babi azobenga Hippolyte. Api muta pesi kombo alobi comme na Hippolyte. Yebe na. Ba koyoka nini? Son. Fachibe? Béton. Béton. Son yango wana donc nyata ko tole ka toza wana actualité ko mele soko yoka santé pour bela malade. Merci pour vous en pambola bino. Je dis et je vous remercie. Bye bye.